bati internet bakati ba téléphone na butu ba bibisi komba muta gagner ba yebi que soki ba diviser opposition lelo soki ba poni bato bango ba poni même bato wana ba yebisi bango candidat na bango apoli ba va obligé ba ndima po boza déjà affaibli donc c'est maintenant peuple a telemela likambo wana parce que ba obimisa pe candidat ndenge mwana bango même bazo pona nana ko yiko la candidat nana ko zala te la preuve bilo ndimi arbitraire à Moïse Katumbi lobi wala appeler pe ya kondima ba ko sala Jean-Pierre Bemba et lobi wana pe ba obligé bon ndima résultat bango ba obimisa en faisant des canailles parce que c'est possible ndimi moko lelo pour l'obliger bon ndima le reste puisque pour agir la position faiblesse donc il faut que je au beau sanate nandimi teke ndeko Félix Tshisekedi arondima la Kabylie azobaye nandimi teke Martin Fayulu arondima bazobaye parce que ba yebi en bien peut-être ba kozoba Vital Kamerhe ndenge ba mesala kozobaye nakanisi le reste ba yebi ndenge la Kabylie fonctionne ba yebi ndenge basala mubake lelo mubake bayambaka ye andimi alobi bakoselaka Kabila makambo azane mwana malamu lelo wana kubulaki mpesa komigolela. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre nous. Focus sur les dernières questions d'actualité en République démocratique du Congo, là où nous sommes, bien sûr, parce que l'élo ezali le 13 août, ezali date où bazo clôturer bon dépôt à candidature dans la République démocratique du Congo, la Commission nationale indépendante, CENI en sigle, vraiment Commission électorale indépendante CENI, et le bac qui vraiment est prolongé encore de 5 jours pour nous permettre Batonio Baya participer à l'élection, mais tout le monde jusqu'à présent absence aux alliés remarquables bien sûr. Il y a mon amboka Moïse Katumbi aux alliés président, il y a ensemble aux autorités morales, il y a ensemble. Bongo Tomi Tuni ba question autour na yango pe autour ya makambo misusu pe actualité. Toza bongo en duplex mon amboka honorable Francis Kalombo parmi ba députés mieux élus na circonscription Yafuna na ende tokosala un peu analyse par rapport à la situation où ils allaient koleka et surtout dans le moment où on a plateforme électorale ensemble. Bonjour. Ok, question à Liboso d'abord, ils allaient l'élo ya koyeba absence nabino na processus na élection où ils allaient koya parce que jusqu'à aujourd'hui dépôt à candidature nabino et salemi na noté vous allez comment nango d'abord ndenge nini pour recevoir nango. Non, je pense que ce qui m'a absence na biso salami ngolo ba que élection ezate puis vous allez pas élection té comment bino pour empêcher un Congolais à postuler alors qu'ils ont remplir ba conditions nyonso esengi pour avoir aux la candidat au bout kokot ça na frontière bolingi bo kanga liste comme arbitraire donc la Kabylie balingi bango moko ba pona bato ba wala ba candidat et puis bango moko pe ba voter parce qu'avec machine à voter ba Congolais ba voter té donc machine te voter et puis bango moko ba poni ba candidat wana ya kozoba bato té ya kosakana na esprit na biso et Congolais moko tandi makambo ndenge wana ko salama ici na ko lobaka pona Moïse Katumbi té mais na zo loba pona arbitraire wana bazo sala. Donc, si on dit yango biso ba Congolais, alors à ce moment-là, tu bien ba bololé, faut on dit ma suite union sur koya. Donc on dit ma pe ba passion tozo nyu kama et vous allez pour na bozo ba na biso to on dit ma arbitraire. Au nom de quoi ba tomo ba la muki na tomo ba bi oyo kaka nde ba la ba candidat oyo ba zarate. Non, to on dit ma vote. Donc là na senga na ba to ba telemela likambo wana, eza la question ya Moïse Katumbi te mais la question ya principe. Principe ya like faut Congolais yemoko apona moto ya lingi akopona ce qui moto a capable de se présenter à cette candidature là et puis Congolais yemoko aponi na lingi Mokia na lingi Félix na lingi Moïse na lingi Jean-Pierre Bemba na lingi Martin Fayulu na lingi quand ndenge moto akolinga et non bango ba imposer ba candidat et puis ba imposer bato ba voter. Parce que bino moko boye ba ke machine à voter ko ba Congolais ko voter te machine à voter muté ko voter pour la carte machine wana ezala ba carte SIM na kati carte SIM ngolo ba ndebe wa kaboye boko yiko tinda message et aneti téléphone to ba ko tinda message bako yiko changer bako sala biloko ebele à partir ya distance na carte machine ezala ba scanner na kati to bako yiko scanner ba changer ndenge ba lingi donc ezala biloko moko to ko ndima ngote. Alors, l'élo au lobby, l'élo comment a attiré un peu l'attention P à bateau tout de suite là. Je pense que bah internaute est attiré également attention à Bango. Ezali au lobby bah poni bah candidat na Bango. Est-ce que vous pensez que Batonio so bazali wana ezali choix au basali du coup il y a majorité présidentielle ou encore il y a président en place?
mais choix oyo bango bazosala bazotala bato bamoni ke bakoki koécrase bango mokolo ya suka donc basali neti basala bomona bino moko na bamboka mopaya na bokotanga bakombo bakati internet bakati batelefone na butu babimisi nkombo ya moto aganye bayebi ke soki badivise opposition lelo soki baponi bato bango baponi même bato wana bayebisi bango candidat na bango apoli bakoaloblige bandima mpo boza déjà affaibli donc c'est maintenant peuple atelemela likambo wana parce que bakobimisa mpe candidat ndenge mwana bango momu bazopona nani akoki kozala candidat nani akozala te la preuve bino moko bomoni ka mibale oyo bozomona bandeko Moïse Katumbi baboya ya kodepose candidature Bemba porte-parole ya Kabila asi alobaki ya majorité ke Jean-Pierre Bemba candidature ne bakoélimine yango alors toyebi sur le plan de droit nga na juriste toyebi ke simulation ya témoin eza na kati ya bainfraction oyo balobi ke soki bakondamnaki yo pour yango nde okokende balobi mpo na corruption eza régi na article 147 ya code pénal livre 2 ya Congo simulation ya témoin eza na 129 donc eza bainfraction mibale ekeseni eke baconstituant originel bapeuple congolais na kati ya constitution baelevaki infraction wana te na compte ya mutu soki bakondane mpona eloko wana okoki kozala okozala candidat te batiaki yango te donc bango bakoya kobakisa likolo ya constitution to likolo ya loi ya mboka infraction bakomi te mpo kaka baluka baélimine mutu babandaka aboko donc objectif na bango baélimine Katumbi baélimine Bemba batikali na bato mosusu bayebi ke tokomaîtrise bango à moins ke bawana mpe bana bandima bazoba bango mpo bakende kondima kosala élection boye ce que nous refusons ce n'est pas les individus soki Moïse Katumbi alingi kozala candidat te ye moko mutu akobana alingi te soki Moïse Katumbi alingi kopona mutu mosusu areprésente ye moko mais eza te ke bango baexclure d'avance ebongo biso mpe tokanga maboko kongola ndima ke bango moko baexclure mutu na nko parce que na minute oyo baa na raison bako avance te baboyela Moïse Katumbi candidature mbongo ya caution tosi tofutaka batika ya adepose candidature na ye ndenge bato badepose eza kutu problème te. Et bon, fouta déjà bon caution, il vous sera remboursé dans la mesure où vous participez. Mais caution est remboursable. Te biso to tala makambo rembourser te, tout net tout se mettre na norme. Ndenge faisala. Donc tout déposer tout site fouti. Bon ça ko boni. Na lobby hein. Lelo commis dernier jour. Peuple congolais. Non, que ça dernier jour biso to occupé dernier jour. Te po biso to zali à temps. Toyaki to déposer à temps, ba on baboyi to déposer, mokolo ba on di ba to déposer pour na biso to za à temps. To za à jour. Pour na biso to si to futi caution et lo etikali na biso Moïse a se présenter pour ba enrôler à sa carte d'électeur à déposer. Ba ozo boya aya, bango mutu ba boyi, boza na ba lettre DGM, o ba commis la DGM, boza na officiellement gouvernement zambien par officiel na bango a reconnu que gouvernement congolais est boyi to katisa. Donc à partir de là, peuple faye beloko ya lingi. Ou tolingi démocratie, tolingi liberté, ou tondimi dictature, tondimi bango ba pona bato. Et ici là koloba kaka pona Moïse Katumbi te. Na zoyebi sabino ke soyi bondimi arbitraire à Moïse Katumbi. Lobi wala appelé pe ya bondima ba kosala Jean-Pierre Bemba et lobi wana pe ba l'obligé bondima résultat bango ba kobimisa en faisant des canailles parce que soyi bosi bondimi moko lelo ba l'obligé bondima le reste puisque vous avez déjà la position faiblesse. Donc il faut ba tout peuple congolais telemela likambo oyo élection faisala inclusive. Muto azangi ko remplir ba condition a kokite mais muto nyonso akoki ko remplir ba condition wana mbongo na ya kofuta batika ye azala candidat puisque boni au nom de quoi bango bakopona bato oyo bakoki koala ba candidat pamba te injustice ezoleka na mboka na biso tozobetela yango maboko mais lobi tozofuta yango napesi bino exemple oyebi bacandidat gouverneur baelimina bango pamba te amp alobi candidat oyo aza indépendant alors qu'un membre parti politique a connu Kozala indépendant au même moment membre parti politique a postulé en tant qu'indépendant. Kozala ba dossier bino mo kala ba gena saisir ba justice ba éliminer ba candidature rebelle. Lelo ba mo ba komi na même kawana. C'est vrai que loi électorale les autres ba yango te. Mais toi ba jugement ba écarta ka bato. À l'époque on dimaka yango. Lelo na tour na ba on dimango te. Donc pourquoi biso ba congolais to ko dimato zo ba makabo. Il est grand à to telega. Il est grand à tout boya. Là, on va pour na Moïse Katumbi te bena on va pour na ba congolais nyonso. Arbitraire et bandit ba gouverneur, yango e bandit ko matela biso, so to bandit ko ndima, ti ba ko biso nsoto mobimba, ba biso bido nyonso, to ko ndima yango te. Donc il faut ba telemela yango, batika ndeko Moïse a postulé, so ba congolais ba lingi ko voter te, ba ko voter te. Mais lelo to komi na kamoko, o ezali ke so ndimi kaya Moïse Katumbi
Pourquoi maintenant obligé on dit ma machine à voter, on dit ma résultat au père Obima. Donc je vois mal pourquoi est-ce que Martin Fayoulou a on dit ma bazo baye, toi tu sais que on dit ma bazo babango parce que c'est on dit mille lois. Pocha mitu na bino pe que résultat Obima na machine à bango ya wana pe ba l'objet ba dipisa bidango. Alors à ce moment-là bo la bino moko. Alors c'est le moment batu ba telemela principe ya état de droit. Principe ya arbitraire to boya yango. Ton luba élection fait à la inclusif de manière à ce qu'elle est capée dans un climat. Donc tozali ko évoluer na mwana mboka Francis Kalombo, honorable Francis Kalombo. Je rappelle que Azali Bongo, porte-parole adjoint, il y a mwana mboka Moïse Katumbi. Tozali na duplex ndenaye toko solo là un peu. Position il y a ensemble Azali dirigé par Moïse Katumbi. Donc mwana mboka Francis Kalombo. Alors olobine ni bandela mutuna na pardon. Question mosusu ezali akoyeba sikoyo. Lelo makambo zali ko évoluer en opposition, rien est standé, mablo nyonso zali ko évoluer sans Moïse Katumbi, masolo zali ko continuer au moni yango boni d'abord. Non, et le liboso faut bocha na butu na bino, c'est normal l'opposition faut continuer à s'organiser. Parce que tout le monde la distraité. L'opposition vous la distraité, il faut continuer à s'organiser. Comme si Moïse Katumbi azali, comme si ba candidat nyonso bayali Jean-Pierre Bemba azali. Dans le cas contraire, l'opposition vous la distrait et que la Kabylie a voulu justement la distraction. Mais l'opposition a voulu bossanate. Nandimite que Ndeko Félix Tshisekedi a voulu la Kabylie a zobaye. Nandimite que Martin Fayoulou a voulu zobaye parce que baye bien ou bien. Peut-être, bazoba Vital Kamerhe. Ndé ba mesana ko zobaye. Nakanisi le reste baye pi. Ndé la Kabylie fonctionne. Baye bi ndé ba sala mubake. Lelo mubake bayambaka ye andimi alobi bakoselaka Kabila makambo azane mwana malamu lelo wana kubulaki mpesa komi kolela botuna bamavungu basuka wapi nani balaka liboso batrahisa. Donc la vraie question c'est de ne pas faire confiance na ndenge bazomemela bango. Nandimi te ke lelo yo Félix Tshisekedi to Martin Fayoulou ndenge bafandi wana balobi voilà Kabila a éliminé le biso Moïse Katumbi, a éliminé le biso Jean-Pierre Bemba. Et puis, à la biso moko le roi candidat biso moko opposition allez arotika biso to gagner pour nini bango bana tata mwasi na ye to bana noko na ye pambate akolinga rotika bango te donc so azo éliminer boye ezali po bana ko fragiliser opposition malembe moko suka a écraser bango et na yebi que Félix Zamaela ya nango a undima te Martin Pendenge na yebeli ya timba a undima élection modelo ezokende te et lobake auto MLC bako akundima to boye na boye nandimi te parce que so bandimi yango ndenge tozokende boye bacha na mituna bango ke Kabila ko yiko saela bango musala te. Donc Kabila ko saela bango musala te ke a éliminer batu après atiki bango ba gagner faut ba koma na mayele na kanisi baza déjà na mayele wana. Donc nandimi te ke bon ngana yebi déjà que Félix a na mayele wana undima te bako bunda de manière à ce que élection ezala inclusif. Et puis batika ba congolais ne ba voter za la machine té. Le principe wana mi balé ba ko yiko transiger nango ata mukolo moko té. Pamba té ndenge bazala ba yebi ke ba na tata mwasi ya Kabila té, bana mama leki na yete, to bana noko na yete, po bandima ke Kabila éliminer Katumbi, lobi a éliminer Jean-Pierre Bemba, après atiki bango ba gagner. Wana rozoba bango ba yebi ke za rozoba bango za la poudre ze poni po bango bana malamu. To bango lelo bakomi bana ndeko na epatika bango bakomi na FCC patika bango ba gagner. Non, faut baye barake peuple congolais yeba ke élection fait les cas malamu dans le norme pour permettre que résultat obima ezala. Vous parlez trop de Kabila, moi Namboka Francis Kalombo, vous allez au Kabila, mais Kabila a présenté déjà un dauphin aujourd'hui. Apparemment, il n'est plus dans la scène, il y a politique, il faut parler aujourd'hui des Chadari. Pourquoi est-ce que vous artélez sur Kabila? Mais Chadari, Tilelo Chadari an eloni, a chef eloni, a osa eloni. Boy nana woke la emawa, eza problème te. Soki peza Chadari muta na kati wana ye mutazo sala makambo wana. Mais Chadari a dit, est-ce que Chadari a la signature au Pexabat na frontière? Chadari n'a aucun pouvoir aujourd'hui. Chadari n'est qu'un candidat, tout comme Vienanga Mokiaza candidat.
Non, au même titre na Shadari, au même titre na candidat nyonso. En ce qui concerne l'élection, quand vous parlez de l'opposition, aujourd'hui il faut parler de Shadari. Vous allez faire face à Shadari, Emmanuel Shadari. Mais na lobby, Oyoza journaliste Mounene. Shadari n'est qu'un candidat, tout comme un candidat Missoussou. Shadari n'a aucun pouvoir aujourd'hui dans l'institution de la République démocratique du Congo pour décider sur le processus. Pourquoi vous imputez dans Shadari Makambo Eza Yete? Shadari a au même titre na président Mokia. Azandenge moko na Matungulu, azandenge moko na Martin Fayulu, azandenge moko na bakandidat nyonso. Shadari uchai siko na place ya ye muta décider to lelo processus ndenge zokende. Est-ce que tango baboyi biso na frontière Shadari mutaboyi to kota? Shadari te, le pauvre. Otika Shadari na place basi ba cheye wana abundana. Parlons du dauphin. Au moni d'abord, Yomoro d'abord Rosa, vous connaissez le tête et de personnes Nakatia majorité. C'est des personnes avec qui Oyebi quand même capacité intellectuelle, na capacité morale ya moko na moko. Aujourd'hui, est-ce que Shadari il est le plus éligible pour na Rosala dauphin na succession et à président en place? Mais je crois que Naïbi Shadari, tout travail na bambula. Dire que Shadari est éligible pour avoir la dauphin, la réponse est oui. Tout Congolais a la majorité, qui est éligible pour avoir la dauphin, pour avoir la candidat à côté à majorité. Tout comme citoyen congolais, nyonso, où à se pressentir à couiller que la candidat président de la République, azali libre ya kozala yango. Ngana couiller ko empêcher te, ngana démocrate, naza pour la liberté. Et Shadari, ba ponier, azali ko mérité, aza congolais, azo remplir ba condition nyonso et sengi à quoi la dauphin. Mais entre kozala candidat ningi bakanisa soka pesi kombo na ye na candidature asi akomi entre kozala candidat na kokoma président de la République eza ndenge moko te. Est-ce que Shadari na situation oyo toza nango lelo oyo akobima président de la République? La réponse est non. Soki batie machine te Shadari akozwa ta 3 voix oyo te, nana kopesa Shadari ata 3 voix tamusu mpe mwasi na ye mpe tamusu akovote mpo na ye te mpo akondima mpe te kakoganye. Donc, dans la situation, moko ezali ke ako gagné parce qu'il y a un bilan moko catastrophique, ils ont pesé sur lui, akoya vers population na discours nini. Topé cet exemple. Shadari a salaki meeting à Tamboli. Bato ba yebisaka bango dollar ekita po dollar ya na ronande. Tango Moïse Katumbi a longwe. Lelo dollar ya na 160 est-ce ka kitisi yango. Kaka so ba baxé les 5 ans mais dollar est comme na 500. Dollar est comme na 500 so ba baxé lié. Donc na bango ezaka shit. Ezaka mfilu, ezaka liwa, peuple azo kitaka na libulu, yango la Shadari ana discuter. So ka peuple congolais doit voter, a opesa Shadari ata pour voter. Donc la machine est voter. Mais est-ce que vous avez la candidat? La réponse est oui, à mériter. À mériter vous avez la candidat na côté majorité parce que majorité ba na mutu te. Foye ba que so ba police Shadari ko peut-être mingi ba boya ki na bango. Mingi ba zo boya. Bota ba difficulté ba na ngo même pour na retrouver ba candidat na ba députation ya Pambo, ba mingi ba lingité. Parce que moi, déjà que côté où les acteurs ont perdu, à moins que va tricher, sans tricherie, la monnaie congolaise, que nous pouvons même essayer à 1%, on va tchaki, la monnaie congolaise, on peut même essayer à zate. Tout ça solo là, tout solo là. Mais le moment venu, dans l'élection, peuple a dit, putain, au moment où on a Babylone, on a au salaire, il y a un maquillage, le président qui est quelque part, basé, Bambi, là, en tenue civile, pas entouré. Et puis, c'est pour moi aussi, on a compté le chef de l'État, tellement là, on dit, bonsoir, on va battre. Par approcher les batiki batunde voilà c'est que bala bato basi ba coopérer na bango ba tche bango pour pas entourer pas ça les comme un montage et le résultat de la Kabylie est déjà vomi par la population. Il est grand tabatique au moins pas bima na sorti moko za la honorifique mais elle va ba la mawa peuple té ba ko la peuple mawa té ba ko pesa peuple espace té donc ça mawa peuple congolais a fait l'effort a la liberté na ye a gagner yango c'est au fruit à combat. Soki bakanisi ke Kabila osala bango ba cadeau bazokosana Kabila pesi bino ta ya kulia oyo te kaka cadeau élection nda kopesa bino Kabila kotika kopesa bino cadeau élection te. Il faut bo arracher yango, il faut bo lutter mais bo banda sikoyo ya koboya arbitraire ya koboya biloko nyonso nde bokozwa élection malamu. Dans le cas contraire côté la kozwa élection malamu te et puis lobi bokolela kaka. Bouclons la boucle na question à Koyeba aujourd'hui. Analyse na yo d'abord. Moi Namboka
Francis Kalumbo, honorable député, constitutionnaliste, maître avocat à Kinshasa, aux Alaki. Lélo d'abord, Meka Kosala analyse, hein, en ce qui concerne a besoin d'analyse. Retour à Jean-Pierre Bemba. Al-Kitaki Kinshasa, après Massassi Ebetaki, donc au bras de fer aux Alaki na régime en place, en 2006, à Longwa Kimboka Bongo, na climat à Bongo, à Zongi, quand même, retour mot triomphal. Mais moi, Mboka Moïse Katumbi, a Kendaki pour na Makambo, oh, bah, reproché qu'il y a Makambo judiciaire. Akendaki pour na soins de santé, mais de retour oyo moko ba pekisie ko atterrir na Kinshasa, moko ba sala boye et tout. Analyse na yo d'abord ezali nini en ce qui concerne Makambo Owana. Je crois que pour nangai ba go interdire congolais mo tazonga na mboka na e. Soka za na ba question ba problème ya répondre na justice, a ok de répondre na justice, pas na injustice. Mais je pense que c'est tout à fait normal de que Jean-Pierre Bemba ko kozonga. Et ceux qui balagent les locaux reproché, mais les reprocher, je crois que ceux qui reproché, les côté ceux qui balagent les locaux reproché étaient, et qu'à l'époque ceux qui balagent où il est kaki, ils allaient y bataquer, ben écoute, il y a un batiki. Tout le séni, bah congolais, tout le monde koufuto, koufana bison de moi. Donc moi je pense que Jean-Pierre Bemba mérite y kozonga, azonga na mboka na ye, ceux qui balagent bah mon équipe a na problème, mais balandeli, le roi balandeli était c'est que bah mon bazar conscient qu'azaï na problème té, donc tout regretter, mais quand il y a Moïse Katumbi, il y a Moïse Katumbi dans le monde entier, bolobi na mutu aya tosambisa ye ayebo boyi kokotisa ye bolobi na Moïse Katumbi aboma mutu te ayibe eloko ya mutu te aane na niongo ya mutu te aape na eloko moko te oyo bakoki koreproche ye lelo yango wana bomoni bamoni nde bakokangela ye te mpo bakokanga ye mpo asala nini asala eloko moko te yango moni bakomi kobuya objectif na bango ezaka ya moko banda makambo ebanda lokola Moïse alakisaki bambition aza candidat eke bayebi ke soki Moïse aza candidat akoniata bango, akolia bango, akogagner bango. Voilà pourquoi la peur de la Kabila. Bazo banga ba candidat mususu te. Bazo banga bango te. Bango bazo banga nde Moïse Katumbi parce que ba yebi ke niveau ya popularité, niveau ya bilan Moïse azanango et que Moïse aza capable de transformer Congo. Or bango balingi Congo ebonga te. Balingi Congo se transformer te. Alors, Mouto Bamoni qui est capable de réunir l'intelligence union faisant en Congo, puisque Moïse ne va pas travailler seul. Moïse va travailler avec tous les Congolais. Bamoni qui est capable de réunir l'intelligence union faisant en Congo pour permettre que le Congo se développer. Voilà pourquoi Balingi Congo se développer. Balingi Tobi Malabo, Bache Bisote, Yango Bazopo, Aya. Batiki Bamisusu pour Bayebike, Bamisusu wana bakoyi ko neutraliser bango. Yango to sena bango passe à la unité. Oya kanisi ke soki ba éliminer Moïse Kabila saleli musala po ya kende akende kokani azo mikosa. C'est seulement ensemble soki ba opposa ba sangani. Ndenge ba papa na biso basala ka bomoko pour na ko indépendance, ndeko zili vraie élection. Mais soki ba komi kondima arbitraire, mutalobi bon ezui chaku reba ba muninga pigeon ko sekate okanisi lelo ba beti ye, donc eza ye ngai na ko profiter bo été mingi basala ka yango. À l'époque, bino mo botala kaka boni ba leze doté. Boni ba leze doté. Botuna mo pa kelela kuma kolela poni. Tala kelele pa Kabila bazobie yo na premier ministre. Basobi batu yo pe premier ministre, premier temps ina batu bele balia ki zero. Lelo ba koma ka misu ba komi ko telengana. Ba misu ba teka biloko na bango nyonso avec idée basi ba komi ba premier ministre. Mais lelo ba lela. Ba misu ba kendaki tina palais du peuple. Ba signer arrangement particulier. Ba bi bon lokola to raté primature, tam so to za 500. Donc, la Kabylie, il ne faut pas boper ça dans espace, ni espoir à cause de Babino Kaka. Donc, il faut que la ferme, dans la décision de Babino, dans le principe que vous flasher, sinon à cause de Babino. La minute où vous avez sala yangwana, Bino peut se bokanisi que il y a au sale la Bino Moussala, a éliminé Moïse, le bien éliminé Bemba. Po yo kingandi o gagné po mwana noko na eto mwana tata mwasi na ebomiko si akoni atabino nyonso et puis Congolais otika la kaka bandi kolela ceux qui toyebaki to prévenir bino lelo po pesa espace te to bo pesi espace lobi bokolela ndenge kaka mingi balela ki o ba pesa ki espace ya nommé premier ministre ya sala bo encourager kozala bango après balela ki bakula ki pese donc ndenge mo to ba ko bisabino soki botimbite soki bolamukite soki bofongoli misu te peuple congolais akolela lisusu après l'élection elobi okoma soki toyebaki maintenant bazoprévenir bino
boyeba ke boya bana tata mwasi te bana noko te bana mama leki te po atikela bino espace. Donc soki éliminer Moïse na ba intention ya éliminer Bemba eza pas éliminer bino nyonso. À ce moment-là bokotikala kaka yembele. Merci honorable Francis Kalombo pour nako éclairer un peu Batonio so batuna kibiso mituna o bazala kipe également na attention particulière à Rosela ba réponse na yo. Merci pour la disponibilité na yo. Merci beaucoup. Et bongo, merci à tous les internautes, toutes les personnes au Rolanda Bisso. Vraiment, lundi édition, il y a symboli bongo, question pertinente et actualité. Tout ça qui bongo, honorable Francis Kalombo, constitutionnaliste, maître avocat. Et bongo, to silici édition à l'élo pour na koloba que Congo na biso ezalika amoko, soki mosusu, tokozwaka wapi, na ebité ezalika amoko na carte ya Afrique. Eh bien, to lingane mingi mboka na biso pour na ko revaloriser ba valeur ya mboka na biso. Tokutani prochainement pour na édition mosusu. Au revoir.